de notre mamasi qui plaire son fils. Azo plaire soda na ye. Ce qui mamasi a lobby, repose en paix mon soda. Ce qui la reine a lobby, repose en paix mon soda. Kombo wane bimaka pamba te. Ça veut dire que mamasi a qui a coûté livre d'or. Livre d'or accepté mamasi comme sa maman. Mama wa taifa ejika. Fana mopo mokonza monda tie bana matanga. Mais bango matala les arate. Bango makele les arate. Bango lela na kimna na bo sembo na bo boto. Po ba sala ka concurrence na motuti. Mama wa taifa ejika. So ya mopa otango wa uti akoti na mo fleuri. Na royaume na ye akuti vide. Fidélité na boto sinde kona biso mobali azalaki nango. Okanisi na 24 ans pembeni ya Koffi Olomide. Azalaki na ba connaissance te. 24 ans pembeni ya Koffi Olomide. Ayebali na bato bakoka ko sponsoriser te. 24 ans pembeni ya Koffi Olomide. Azalaki na bato bakoyebise ke sala boy toko sala boy te. Telle confiance Koffi Olomide azalaki placé epande kona biso livre d'or. Mama wa taifa ejika ti. J'espère que vous allez bien. La famille Chacho Andei, la famille Chacho Bazolela, la famille Chacho Nakati Matanga Moko na bango akei, la famille Chacho ya solo bazali na pasi ko banda na ye moko. Mopa mokonzi songa mbeli quadramane le vrai Rambo azolela. Na yo ki pasi pe mawa Koffi Olomide koloba na zongi me na kuti vide. Na pesi bino mbote ebele. Émission na biso ya lelo ezali vraiment nesengote parce que tozali na mawa na utaki osala émission nanga la fois passée na mona ki ba commentaire moko balobi bato ebele balingaka Koffi Olomide te surtout bato balobelaka ye Koffi Olomide za na matanga bozoloba te Koffi Olomide azali légende Koffi Olomide azali star Koffi Olomide azali artiste tozolela tobosana te que Platinum ezali tozolela tobosana te ke ipodum de Vincent ezali tozolela tobosana te ke promotion pe ba clip na biso eza sur le marché tozolela tobosana te ke soki artiste na biso azali attaqué to achi actualité moko boye devoir pe misala na biso ezali ya kolobela misala ya artiste na biso mbote na bato nyonso balingaka jika mbote na bao pe balingaka ngai te nayebi ke bao balingaka ngai te baza moke mbote na Fabrice Mande na sima caméra mbote na bafani ya mopa mokonzi ya mokili mobimba pourquoi pas le vrai de mamasi ya monde entier topesi bino baingeta pe balosako na bino bipai bozali tolingi ete kimia pe boboto atata nzambe ezala na bandako na bino mingi ya koloba ezali te toyebi ke bozali ebele ya solo tozali na sango ya mawa namoni mamasi kobenga a perdre soda na ye. Au revoir, mon soldat. J'ai senti la douleur d'une mère. Il faut que maman lobelo kwa pour comprendre l'importance. Ndeko na biso Michel Manoka Manonga. Livre d'or. Azaki nango pembeni. Ya mamasi. Bien-aimé. Combattant. Soda ya Chacho. Héros dans l'ombre. Soda mona na kateme abundaka bitumba koleka bato ba mona naka pema na kimia na ndako ya malili ozali. On est ensemble avec vous nazwa kitan na landa. Kolanda histoire na ye ezali histoire esalinga pasi na motema. Ayaka mwana na ndako ya mamami na ndako ya mopao mokonzi.
abokwami atrahir te yango papa leli mande ntango natali Koffi Olomide namoni douleur ya papa ntango natali Koffi Olomide namoni douleur ya papa koperdre mwana na ye namoni douleur ya père aye akuti mwana aza te na kati ya kotala na elongi ya mopao mokonzi douleur oyo elakisami na mopao mokonzi etei nga la famille à chaque événement nalobaka nazalaka na leson moko ya kotala ke j'ai compris que ndeko na biso livre d'or oyo lelo nde nasala émission oyo ndalinga kokisa 38 ans d'âge donc naza yaya na ye na quelques mois donc nde naosala émission boye lelo le 14 septembre nde ndeko na biso lelo mpenza le 14 boye nde ndeko na biso akokisi 38 ans na ye tosouhaite joyeux anniversaire na kati ya morgue mais natali mopao namoni douleur nayoki mama si na comprendre que c'est une femme qui ne parle pas beaucoup, c'est une femme qui ne se prononce pas beaucoup, mais maman ça s'est prononcé dans des conabiso livre d'or. Na comprendre que ndeko yo héros na l'ombre azalaki fidèle na mopao. Ayaki na 14 ans akufi pour la 38 ans. Parce que azalaki na porte pour beta 38 ans na ye. Yaya zwa siko 38. Donc beti 24 ans pembeni ya mopao mokonzi. Abeti 24 ans pembeni ya Koffi Olomide. Muto babengaka diable. Muto babengaka muto mutema mabe. Muto babengaka mutu ya mabe. Muto babengaka salaka batu boye. Mendeko na biso livre d'or. Abeti 24 ans pembeni ya Koffi Olomide. To abokoli ye. Akomisi ye mobali. Akomisi ye papa. Mon frère. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Si ce n'est pas te dire que repose en paix, mon autre frère. Parce que quartier latin te plaire, latine international plaire. Bafwa na mopa au monde entier bazole la yo. Na moni ya na nga bengi nga jibit. Est-ce que zo ye bande ko akufi? Na lobite ya habite. Tara soki mamasi. Na zo ya solo wana na bibisi mamis na ki douleur. Nayoki douleur moko extraordinaire na kati ya motema na nga bina le Seigneur. Mais cette douleur wana te, eza expression ya Koffi Olomide tango azo prononcer liwa ya ndeko wana. Expression ya mopao tango auti akoti na mofleri na royaume na ye akuti vide. Fidélité na botosi ndeko na biso mobali azalaki nango. Okanisi na 24 ans pembeni ya Koffi Olomide. Azalaki na ba connaissance te 24 ans pembeni ya Koffi Olomide ayebana na bato bakoka ko sponsoriser te 24 ans pembeni ya Koffi Olomide azalaki na bato bakoyebise ke sala boy toko sala boy te. Quelle confiance Koffi Olomide azalaki placé epande ko na biso livre d'or. Ndeko na biso livre d'or ata lelo to sali émission akoyoka biso te. Mais ali émission ya hommage. Tozole l'ensemble. Mais ali mateya pona biso, pona yo, pona nga, pona ye kuna. La fidélité. La fidélité. Notre frère Michel Manunga avec qui? Avec Mopao. De vérité sombre avec Mopao. Des moments le plus difficiles avec Mopao. Le moment de la joie avec Mopao.
On peut dire que nous, enfants fidèles à son papa. Enfant fidèle à son papa. Dès qu'on a vu ce Michel Manunga. Manunga, livre d'or. Papa Léli. De nos jours, c'est difficile de trouver un ami fidèle. De nos jours, c'est difficile de trouver un proche fidèle qui va s'attacher à toi. Peu importe ce que les gens peuvent dire, c'est difficile. Je fais cette émission avec beaucoup de douleur. En passant que les anniversaires naïe, les alliés mbotama naïe, a beti penza chiffre 38 ndenge mokonanga. Na beteli yango atali likolo. Ah Seigneur. Quelle douleur. Très profond. Les ana tout nous ont battu na route ko expliquer en ndeni. Mon Dieu. C'est compliqué. Console le cœur. Soigne le plaies de notre maman-ci qui plaire son fils. Azo plaire soda naye. Ce qui maman-ci a lobby, repose en paix mon soda. Ce qui la reine a lobby, repose en paix mon soda. Comme wane bimaka pambate. Ça veut dire que maman-ci a qui a coûté livre d'or. Livre d'or accepté maman-ci comme sa maman. Livre d'or accepté d'être présent pour maman-ci. Livre d'or n'a pas écouté les autres livres. Livre d'or était là pour maman-ci. Quand maman-ci a dit, repose en paix mon soda. N'est-ce pas qu'il y a 2-3 jours, pour Kokissa, à Kokissa, 38 ans naïe, Zakomba Zuli. Ah Seigneur. Les amis, apprenez à être fidèles. Ba musicien otozo finga lelo, ba musicien oyo lelo ba komi mabe, bango pe ba teyami parce que bazui ba déception ebele, mais kotala kofi olomite, kolela kobinisa maya misu. Mais ana bateau baza rempli na motema ya haine, motema sorcellerie. Tant ba sali vidéo na koti na ba commentaire, na kanisa ki kutu soki nani akufi ya ko bungisa proche zala fidèle na yo pendant 20 quelques années, ce n'est pas facile. Comment ça pensa proche à qui pembeni na yo pendant beaucoup des années, même une année, mouto bozala na bien, même 2 mois mouto bozala na bien, eza facilité, eza lipa na ngubate. Ko bungisa mouto yo bozala qui n'est vraiment proche, eza facilité. Eza vraiment facilité. Ça là, je vous dis la vérité. Je vous dis vraiment la vérité. Tant que vous avez courage, il y a un misapina qui est commenté, pour faire ça vraiment aventurier. Alinga sen salikamwa kanisi keneche, et vous avez un impact neche à Kinganda Kufaki. Kinganda Kufaki wana zalaki kayaye, mazalaki fidélité. Tobeta li solo ya fidélité. Tant que vous avez un misapina qui est commenté na page à Kofi. Omoni yango nini olinoko misango lokola matanga kingande esimba te parce que kuna nde makambo eza tango ozokoma wana se rappeler que kingandi wana azalaki yaye na azalaki fidélité mais oto beta lisolo c'est un enfant de la maison. Donc cela veut dire que non. Bafana na mopo mokonza monde entier bana matanga. Mais bango matalane les arate. Bango makele les arate. Bango lela na kimba na bo sembo na bo boto. Po ba sala ka concurrence na motuti. N'oublie pas que la fidélité paye. Même na kacha misala to sala, même na kacha banda.
La fidélité paye. Lorsque tu es fidèle à toi-même, tu seras fidèle à tout le monde. Ndeko na biso livre d'or soki nga jika lelo na fandi na lobeli na tali douleur na elongi ya mopao na tali expression ya kokoma expression mamasi a exprimé elakisi qui était cet homme tout près ya mopao mokonzi tout près ya mamasi tout près ya mopao mokonzi tout près ya mamasi. Loko bino bozaka na système ya kosangisaka makambo oyo eza insangisable bosangisi yango po ekoma na avantage na bino place okoseka te yo oseki place okokumisa te yo okumisi yebake kingando oyo otangi mpe okomeli yango na page ya Koffi Olomide azalaki mpe ya Koffi mais trahison mpe na makambo mabe etomboli rien à dire babetaka lisolo ya baoyi te parce que bao bango kei eza nzela na biso mais lelo tozolela livre d'or tozolela ye na douleur tozolela ye na pasi na motema tozolela ye lelo matanga eza na osho ebandaki lobi honneur mpe hommage na soda ya mopao mokonzi akweyaki na se baolela ye na kimia limemia nyonso sans kotia makelele sans kotia batapage intime boboto mpe bosembo tu bazolela ye. Soyons fidèles aux gens qui nous aiment. Soyons fidèles et pas à bateau yo. Pas ça. Le papa yandeko na biso Michel. Maman yandeko na biso Michel. Eza mamasi. Eza mon père mokonzi. Si vous ne savez pas, vous pouvez expliquer bino ochango na mutu. Sotali expression ya Koffi Olomide. Otala ke ba aventure yo kotia na commentaire. Ba mismo yo kotia na commentaire. Ba n'importe quoi yo ko bakisa na commentaire. Oza sans cœur. Ato utiliser faux profil. Oza ndoki. Parce qu'il faut tala Koffi Olomide, on comprend que Koffi Olomide azana katia douleur, Koffi Olomide azolela, soit akamisi bolamu, akamisi le bienfait. Cela veut dire que nous qu'on a bu son livre d'or, à na ba secret à mon pao atikali na ba secret à livre d'or. C'est un enfant, na maboko a père, atiki père, dans les bons, so katika ki père na mabe. Père alinga ki alela te mais ba côté musu to kaka bazala na bisote mais to salika boye pona boye mais te oya biso ya motema mama si yanga ya motema nanga alobi soda nanga repose en paix mon soldat. Quand une femme dit repose en paix mon soldat, quand une maman dit que repose en paix mon soldat, c'est très profond la famille. Je suis une femme, je sais de quoi je suis en train de dire. C'est très profond la famille. C'est très profond la famille. Et moi, ensemble avec mes étoiles de Jika, avec tout le monde qui aime Tchatcho, les abonnés de Tchatcho, tout le monde qui aime Koffi Olomide, mon père, mon Songambeli, on dit repose en paix, Soda Mampinga. Ingetana yo place oza toko honore yo toko lelo na succès. N'oublie pas que na simana yo tombe tikali otei pe ba misuso batikali que fidélité futaka. Merci na ba ope ba yokaki ba bungaki ba kotaki na nzela biloba loba balobi te ko futa bisote e ko bebisa biso. Merci na bango. Fidélité futa kata lelo tata lobi e futa yo. Kokanisa te koloni lelo lobi okobuka te. Nde qu'on a vu ce livre d'or à aller quelque part. Mais moi toujours soit dans la destinée. Ce qui me fait mal, aujourd'hui c'est son anniversaire. Est-ce que n'a qu'on se permettre pour souhaiter anniversaire? Non. Parce que nous sommes dans le bas, nous avons biso
Michel Manonga akoyoka te. Ndeko na biso cher combattant, cher soldat akoyoka te. Ndeko na biso livre d'or akoyoka eloko moko te toloba awa. Que son âme repose en paix encore. On est dedans. Tchatcho Andei, Tchatcho Plaire, Mopao Andei. Mais à ne pas oublier que Platini est sous le marché. Platini est sous le marché, la famille. Télécharger dans la plateforme, mais tout aux anango. Télécharger en gros. Au passage de défi, que nos Platini, on a fait bêta et soit disque d'or. Est-ce que tous anango te? Pour le bas qui Platini me fait soit disque d'or. Platini me fait bêta. Il faut qu'il mata hold. Parce que ça, album est salemi d'un niveau incroyable que vrai. Et dalle. 43 titres, ils ont mérité disque d'or. On se prépare. Bientôt, clip y a de débloquer les obima. C'est extra dangereux, terrible. Tozomona le roi et la reine. Déjà, na mona qui m'extrait clip wana mona gandi mama si. La reine et le roi. Au boyo sali mokili na yo. Natali mama si la reine et le roi. Au boyo sali mokili na yo. Eza roi nature. Kote wana nde bele mingi ba sepela na ngate. Roi et la reine. Eza ko fait partie na vie privée, mais quand ces alliés qu'on fait partie de l'actualité musicale, mais ça qu'on sangisa roi na reine et sikamoko. 2025 2000 année à Makambo, année à Somo, hippodrome le 27 de Paris. Pour ne cause alors que Simbo Ambo Boyi, on se prépare en conséquence. La famille. Concert moko mo bangé à mon les qu'on se préparer. Le 26 octobre na Abidjan. Le 26 octobre na Abidjan. Quartier latin, latino. Ba tonto bogarba noko ba tondi samana sotali bo jendi. Ebeta mindu le pesikuna. To boy. En même temps, ils n'ont suivi pas au préparer jeune leader l'enfant béni de la RDC. Ils ont préparé concert naïe le 18 octobre 2024 la tenue de la Gombe. Est-ce que les griffes vous êtes prêts? Merci beaucoup Fabrice Man. Tchatcho Andei. On plaire, mais on se rappelle de l'actualité de la musique. On plaire, on se rappelle qu'il y a la musique. Rien à dire. Toujours Natiti Zamatanga. On est ensemble. On se retrouve. À la prochaine. Bye bye.